comédienne Mama Étoile, auto bengaka Mama Yoyo, batu mosusu ba bengaka ye da Yoyo, Yaya Yoyo, hein, Mama Étoile na biso, Mama Yolande, ya tongo makasi, Mama moko, ya ba qualité ya makasi, le talent, hein, Mama Étoile ya ba émotion, Mama Étoile mutu ayebi kokotisa makambo, Mama Étoile mutu ayebi penza kosepelisa ba Congolais, ayebi kosepelisa mokili. Bande konanga toye kolala kolamuka na dossier ya Mama Étoile. Toye kolala kolamuka na makambo. Kande na yebisaka bino, en tout cas nga na lingaka toujours kosala musala nanga, kosala analyse nanga, kopesa information nanga o wana penza ezalaka nanga musala nanga. S'il vous plaît, komela nga bisika ozolanda Mama na bino Étoile Nines TV, bisika nyonso oza na Luanda, oza na Kimpese, oza na Kasumbalesa, oza na Zambie, oza wapi do bisika nyonso olandanga. En tout cas kande boyebi bo komela biso na ba commentaire na finga ka batute na sabola pe batute mais na salaka analyse selon ngai eza bongo na système moko kitoko. Voilà, lelo na ye na dossier ya Mama Étoile, lelo na ye na somo ya Mama Étoile, na lelo na ye na ya koinda concernant Mama Étoile, lelo na ye na ya kobeba concernant comédienne na biso na kombo ya Mama Étoile. C'est connu de tout le monde. Mama Étoile a joué wapi, a joué partout. Aza comédienne moko oyaza indépendante, hein? Donc bisika nyonso ba obengisa ye a okende na ye ko jouer. To yebi biso nyonso tolanda ba makambo ebimaki awa na réseaux sociaux. Mama na biso Étoile akenda yi ko jouer na SB, mais ba message o ekotela Mama Étoile likolo yango bakomaki ko finga Belvi Kandi. Alors Mama Étoile ayaki ko briser silence, alobaki na ye ke moya jouer lisusu kuna ezate po kofinga ma eleki. Soki ezalaki ata kofinga ba finga ye moko alingaki andima, mais komi ba komi ko toucher tina Belvi akosepela na yete yango akataki. Mais malgré cela la famille Mama Étoile azalaka mama moko ya randote, azalaka mama moko te keno yango wana ba audio na ye bimaki, azalaka mama moko te keno yango wana asala songi azalaka na ye bongo te la famille. Mama na biso Étoile a mi pesa ka respect en tant qu'une mère, atambolaka bongo. Mama Étoile a jouaka na ye bisika nyonso. Et pas ya Jérémy akendaka ko jouer, et pas ya ba Grâce Luzolo, et pas ya Dinana, et pas ya nani mutu nyonso soki azana filme, azana besoin ya Mama Étoile azala. En tout cas, a mi pesa ka toujours akende na ye ko jouer. Et il y a pas longtemps to monaki ba vidéo ya Mama na biso Étoile. Mama Étoile asalaki descente na ye wapi na Lubumbashi. Mama Étoile akendaki Lubumbashi, to monaki mwa video na ye azo sala Mama Étoile na biso azo sekaka ndenge zalaka. Batoto akatanga na ye na nga na Lubumbashi boye. To monaki biso nyonso. D'ailleurs nga na sepelaki na lobi kuna penza retrouvaille, Mama Étoile kuna atie koloba Swahili, atie kolia bitoyo. Babenga yango bongo bitoyo. Bato andakala, bato to Lubumbashi. Mama Étoile atie kolia ndakala. To seki. La famille. To ya kolala, to muna bandeko na biso baye. Na ba analyse na bango. Bandeko baye, pona koya kosabola Mama Étoile. Bandeko, Oh, Mama Étoile azo ima epa ya Belvi, balobi, selon de konabiso yaki kosala analyse, alobi, Mama Étoile, alobaki na ye, keno bazo ima epa ya Belvi Kandi, bazo mona na bango verité te, bazaka ya kokanga mabisika moko, moyen ba avancer ezate, Mama Étoile yango wana akimaki na ye Lubumbashi, yango wana aye kokende na ye Lubumbashi. Pourquoi? Parce que pas ya Belvi na pembe na Belvi bazo mona na bango clarté. Na lingi na loba boy, mosusu botika kosumu kisaka batu. Kane na uti koloba awa, Mama Étoile a jouaka ka epa ya Belvi te. Mama Étoile a jouaka place nyonso. Surtout Mama Étoile na biso a jouaka place nyonso. Pourquoi? Parce que ayebi ko jouer, azali le talent. Mama Étoile azana talent ya makasi. Mama Étoile bazwaka ye na ba rôle te que non parce que azana chance, bazwaka ye na ba rôle te que non parce que aza kitoko, parce que azana expert ki bo mama te. Mama Étoile bazwaka ye na ba rôle
Pourquoi? Parce que Maman Étoile a un talent. Maman Étoile a yebi ko jouer. Maman Étoile a joué à rôle nyonso. Je me rappelle les ans film moko Maman Étoile a joué qui jeune fille hein. Azo joué jeune fille oh y a ba TikTok influenceuse y a TikTok. Il fallait que mon Maman Étoile façon appeler ça qui meilleur d'elle hein. Maman Étoile appeler ça qui pensa makambo ko le kata ba jeune fille oh bazo jouer théâtre les longs. A joué qui pensa qui toko rôle wana. Donc nga moko na tala film wana c'était en 2024 na kamwa na ganga. Justement pour na boya ko yeb sabino que non Maman Étoile azali le talent. Maman Étoile soki azana problème na belle vie. Vous pensez que Maman Étoile a kobima aya ko yeb sabiso bato a réseaux sociaux que non ndenge naza boye et pas ya belle vie naza nazo mona nanga clarté et pas ya belle vie nazo avancer te. Vous pensez que Maman Étoile na mayele na maturité na sagesse o Maman Étoile azala kanango. Vous pensez que Maman Étoile akoya kolala kolamuka abando yeb sabato a réseaux sociaux to abanda ko yeb sabato a théâtre to abanda ko yeb sakabatu hein na ndenge Maman Étoile azalaka. Maman Étoile aza mwasi moko ya maturité. Maman Étoile asalaka makambo te ke non pona sepelisa mokili. Maman Étoile asalaka makambo te ke non pona sepelisa ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Maman Étoile asalaka makambo oye utaka na motema na ye pe na mayele na ye. Po aza mwasi atondo ama penza na maturité na sagesse ya makasi. Botika koyaka kobebisaka ba réputation ya baninga. Soki boza na besoin ya kolobela mutu kingandi bolobela mutu wana me botika kakoyaka kokotsaka ba kombo ya baninga na babuzoba. Ba analyse na bino o bolingi bosala bolingi boya kobebisela Maman Étoile carrière na ye boya kobebisela Maman Étoile réputation. Maman Étoile atikala kozala songi te. Maman Étoile atikala kozala songi te pe akozala ka songi te. Moi, je me rappelle à tel liwa yande kona biso comédienne ya Mira Ese. Bolinga ki boya kokotisa Maman Étoile na songi. Bolinga ki boya kolinga koya ko bosimbisa Maman Étoile touche. Boya ki na ba propos ke Maman Étoile ayebaki likambo o Mira Ese azokufa mais aboya ki koloba na ba comédien mosusu ba sunga ye. Hein? Bo mitia na place Maman Étoile. Na kitoko nyonso aza nango na sagesse pe maturité azalaka nango. Hein? Akende kokota na makambo libala batu. Pourquoi? Parce que aya ko sepelisa bato a réseaux sociaux. Hein? Biso bato a réseaux sociaux toza banani. Oh batu nyonso il faut ba bandaka kobanga. To sala abanandisi na biso na ndenge ya bien. To sala kaba makamu na biso na ndenge ya bien. Botika Maman Étoile avanda. Maman Étoile atikala ko kende na ndako ya mutu te. Atikala ko benga mutu te. Atikala pe ko yebisa mutu te ke non nazo avancer te. Atikala koyebisa mutu te ke na epa ya belle vie to kozala pembe na belle vie te makambo nanga ezopesa te. C'est faux et archi faux. Maman Étoile akei Lubumbashi na bakadre na ye moko, akei Lubumbashi na makambo na ye moko, ake kosala makambo na ye moko. Maman Étoile ndenge akei Lubumbashi. Akei Lubumbashi te ke non na kimi. Maman Étoile akimi mutu te. Azalaka pe na problème na belle vie te. Azalaka pe na problème na bela production te. Maman Étoile atikala na ye ko ima te na kombo belle vie. Atikala ko ima na ye te po ayebi ke ajouaka bien sûr mingi na bela production. Mais bisika mosusu pe Maman Étoile ajouaka. Aza pe na ba fan na ye. Moi je me rappelle ndeko moko ka na YouTube abenganga. Alobi Maman Étoile na tieli yo mbongo. Na tieli yo ka na kombo ya mwana na yo. Ngana yebisi ye na lobi ngana zalaka Maman Étoile naza chroniqueuse. Na bande ozoluka Maman Étoile ya comédien na lobi oui maman nazoluka Maman Étoile ngana kanisi yende yo na lobi te. Nde a lobi ok na o changer. Ake kuna a changer numéro de téléphone pour ateki numéro na ngai. Ake kotia numéro Maman Étoile. Justement pour na ko confirmer que Maman Étoile donc ce que za pona mbongo azwaka déjà ba mbongo chaque fin du mois za na batu o batiela ka Maman Étoile ba mbongo. Hein? Botika Maman Étoile avanda. Maman Étoile azana groupe na yete ke non yango wana ye pa zo forma ka batu azana groupe na yete. Azalaka nango te. Donc Maman Étoile andimi na ye ko travailler na ba groupe ba batu mosusu. Botika ko ya ko bebisa ka ba réputation ya baninga. Botika ka ko ya ko bebisa ba carrière ya baninga. Botika ka ko ya ka ko sambwisa ka batu. S'il vous plaît, botika Maman Étoile. Soki boko ya pona Maman Étoile bo linga ko ya ko linga ko ya ko bebisa réputation ya Maman Étoile wana toko ya biso nyonso mobondo.
tokoyoka pe mutu te. En tout cas na mama étoile nga te mutu aya ko toucher mama wana. Azana talent ya makasa ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko comédienne mama étoile oto bengaka mama yoyo batu mosusu babengaka ye da yoyo yaya yoyo mama étoile na biso mama Yolande ya tongo makasi mama moko ya ba qualité ya makasi le talent mama étoile ya ba émotion mama étoile mutu ayebi kokotisa makambo mama étoile mutu ayebi penza kosepelisa ba congolais ayebi kosepelisa mokili bandeko nanga toye kolala kolamuka na dossier ya mama étoile toye kolala kolamuka na makambo kande na yebisaka bino en tout cas nga na lingaka toujours kosala musala nanga kosala analyse nanga kopesa information nanga wana penza ezalaka nanga musala nanga s'il vous plaît komelanga bisika ozolanda mama na bino Étoile Nines TV bisika nyonso oza na Luanda oza na Kimpese oza na Kasumbalesa oza na Zambie oza wapi do bisika nyonso olandanga en tout cas kande boyebi bo komela biso na ba commentaire na finga ka batute na sabolaka pe batute mais na salaka analyse selon ngai eza bongo na système moko kitoko voilà lelo na ye na dossier ya mama étoile lelo na ye na somo ya mama étoile na lelo na ye na ya koinda concernant mama étoile lelo na ye na ya kobeba concernant comédienne na biso na kombo ya mama étoile c'est connu de tout le monde mama étoile a jouaka wapi a jouaka ne partout aza comédienne moko oyo aza indépendante donc bisika nyonso ba obengisa ye aokende na ye ko jouer toyebi biso nyonso tolanda ba makambo ebimaki awa na réseaux sociaux mama na biso étoile akendaki ko jouer na SB mais ba message oyo ekotela mama étoile likolo yango bakomaki kofinga Belvi Kandi alors mama étoile ayaki ko briser silence alobaki na ye ke moya jouer lisusu kuna ezate po kofingama eleki soki ezalaki ata kofinga bafinga ye moko alingaki andima mais komi bakomi kotouche tina Belvi akosepela na ye te yango akataki mais malgré cela la famille mama étoile azalaka mama moko ya rando te azalaka mama moko te keno yango wana ba audio na ye bimaki azalaka mama moko te keno yango wana asala songi azalaka na ye bongo te la famille mama na biso étoile amipesaka respect en tant qu'une mère atambolaka bongo mama étoile ajouaka na ye bisika nyonso epa ya Jérémy akendaka ko jouer epa ya ba Grâce Luzolo epa ya Dinana epa ya nani mutu nyonso soki aza na filme aza na besoin ya mama étoile azala en tout cas amipesaka toujours akende na ye ko jouer. Il y a pas longtemps to monaki ba vidéo ya mama na biso étoile mama étoile asalaki descente na ye wapi na Lubumbashi
Mama Étoile akendaki Lubumbashi tomonaki mwa video na ye azosala Mama Étoile na biso azoseka ka ndenge ezalaka batoto akatanga na ye nanga na Lubumbashi boye tomonaki biso nyonso. D'ailleurs nga na sepelaki na lobi kuna penza retrouvaille Mama Étoile kuna atie koloba Swahili atie kolia bitoyo babenga yango bongo bitoyo bato andagala batoto ya Lubumbashi. Mama Étoile atie kolia ndakala to seki la famille to ya kolala to mona bandeko na biso baye na ba analyse na bango bandeko baye pona koya kosabola Mama Étoile bandeko Mama Étoile azo ima epa ya Belleville balobi selon ndeko na biso yaki kosala analyse alobi Mama Étoile alobaki na ye keno bazo ima epa ya Belleville kandi bazo mona na bango vérité te bazaka ya kokanga mabisika moko moyen ba avancer ezate Mama Étoile yango wana akimaki na ye Lubumbashi yango wana aye kokende na ye Lubumbashi. Pourquoi? Parce que pas ya Belleville na pembe na Belleville bazo mona na bango clarté. Na lingi na loba boy, mosusu botika kosumu kisaka batu. Kane na uti koloba awa, Mama Étoile ajuaka ka epa ya Belleville te. Mama Étoile ajuaka place nyonso. Surtout Mama Étoile na biso ajuaka place nyonso. Pourquoi? Parce que ayebi ko jouer, azali le talent. Mama Étoile azana talent ya makasi. Mama Étoile bazwaka ye na ba rôle te que non parce que azana chance, bazwaka ye na ba rôle te que non parce que aza kitoko, parce que azana expert ki bo mama te. Mama Étoile bazwaka ye na ba rôle. Pourquoi? Parce que Mama Étoile azana talent. Mama Étoile ayebi ko jouer. Mama Étoile a joué à ba rôle nyonso. Je me rappelle les ans film moko Mama Étoile a joué qui jeune fille azo joué jeune fille yaba TikTok influenceuse ya TikTok. Il fallait que mona Mama Étoile façon apesa ki meilleur d'elle Mama Étoile apesa ki penza makambo ko le kata ba jeune fille bazo jouer théâtre lelo. A joué qui penza qui toko rôle wana. Donc nga moko na tala film wana c'était en 2024 na kamwa na ganga justement pour na koya koyebisa bino que non Mama Étoile azali le talent. Mama Étoile soki azana problème na Belleville. Vous pensez que Mama Étoile akobima aya koyebisa biso bato ya réseaux sociaux que non ndenge naza boye epa ya Belleville nazo mona nanga clarté epa ya Belleville nazo avancer te. Vous pensez que Mama Étoile na mayele na maturité na sagesse o Mama Étoile azalaka nango? Vous pensez que Mama Étoile akoya kolala kolamuka abando yebisa bato ya réseaux sociaux to abanda koyebisa bato ya théâtre to abanda koyebisa ka batu na ndenge Mama Étoile azalaka? Mama Étoile aza mwasi moko ya maturité. Mama Étoile asalaka makambo te ke non pona sepelisa mokili. Mama Étoile asalaka makambo te ke non pona sepelisa ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Mama Étoile asalaka makambo oye utaka na motema na ye pe na mayele na ye. Po aza mwasi ya atondo ama penza na maturité na sagesse ya makasi. Botika koyaka kobebisaka ba réputation ya baninga. Soki boza na besoin ya kolobela mutu kingandi bolobela mutu wana me tika kakoyaka kokotsaka ba kombo ya baninga na babuzoba. Ba analyse na bino o bolingi bosala bolingi boya kobebisela Mama Étoile carrière na ye. Boya kobebisela Mama Étoile réputation. Mama Étoile atikala kozala songi te. Mama Étoile atikala kozala songi te pe akozala ka songi te. Moi je me rappelle ata liwa ya ndeko na biso comédienne ya Mira Ese. Bolinga ki boya kokotisa Mama Étoile na songi. Bolinga ki boya kolinga koya ko simbisa Mama Étoile touche. Boya ki na ba propos ke Mama Étoile ayebaki likambo o Mira Ese azokufa mais aboya ki koloba na ba comédien mosusu basunga ye. Bo mitia na place ya Mama Étoile. Na kitoko nyonso aza nango na sagesse pe maturité azalaka nango. Akende kokota na makambo ya libala batu. Pourquoi? Parce que aya ko sepelisa bato ya réseaux sociaux. Biso bato ya réseaux sociaux toza banani. O batu nyonso il faut babandaka kobanga. Tosala abandandise na biso na ndenge ya bien. Tosala kaba makambo na biso na ndenge ya bien. Botika Mama Étoile avanda. Mama Étoile atikala kokende na ndako ya mutu te.
atikala kobenga mutu te, atikala pe koyebisa mutu te ke non nazo avancer te, atikala koyebisa mutu te ke non epai ya Belleville to kozala pembeni na Belleville te makambo na ngai ezopesa te. C'est faux et archi faux. Mama Étoile akei Lubumbashi na bakadre na ye moko, akei Lubumbashi na makambo na ye moko, akei kosala makambo na ye moko. Mama Étoile ndenge akei Lubumbashi, akei Lubumbashi te ke non na kimi. Mama Étoile akimi mutu te, azalaka pe na problème na Belleville te, azalaka pe na problème na Bella Production te. Mama Étoile atikala na ye ko ima te na kombo ya Belleville, atikala ko ima na ye te po ayebi ke ajouaka bien sûr mingi na Bella Production, mais bisika mosusu pe Mama Étoile ajouaka. Aza pe na ba fan na ye. Moi je me rappelle ndeko moko ka na YouTube abenganga alobi Mama Étoile na tieli yo mbongo, na tieli yo ka na kombo ya mwana na yo. Nga na yebisi ye na lobi nga nazalaka Mama Étoiline, naza chroniqueuse. Na bande ozoluka Mama Étoile ya comédien. Na lobi oui mama nazoluka Mama Étoile. Nga na kanisi yende yo. Na lobi te. Nde alobi oke na o changer. Ake kuna a changer numéro ya téléphone pour ateki numéro na ngai. Ake kotia numéro ya Mama Étoile. Justement pour na ko confirmer que Mama Étoile donc ce que za pona mbongo azwaka déjà ba mbongo chaque fin du mois za na batu o batiela ka Mama Étoile ba mbongo. Botika Mama Étoile avanda. Mama Étoile azana groupe na yete ke non yango wana yepa azo forma ka batu azana groupe na yete. Azalaka nango te. Donc Mama Étoile andimi na ye ko travailler na ba groupe ba batu mosusu. Botika ko ya ko bebisa ka ba réputation ya baninga. Botika ka ko ya ko bebisa ba carrière ya baninga. Botika ka ko ya ka ko sambusa ka batu. S'il vous plaît, botika Mama Étoile. Soki boko ya pona Mama Étoile bo linga ko ya ko linga ko ya ko bebisa réputation ya Mama Étoile wana toko ya biso nyonso mobondo. Toko yoka pe mutu te. En tout cas na Mama Étoile nga te mutu ya ko toucher mama wana. Azana talent makasa